L'histoire des jour na Dikina TV. Mobali a sali AVC après avoir kosenga divorce ye moko. Mobali a piqué crise d'amour, crise d'angoisse. Après avoir ye moko lunga ko divorcer na mama ya bana na ye. Tango apprendre que moi si abali bandeko na yebisi bino ba famille mibale ma finga et que zongi na WhatsApp. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné kanda onotete la Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros coucou na abonné nyoso Dikina TV partout dans le monde. Sika Bozali, je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel ya Dikina TV. Ba héros dans l'ombre. Ba papa na ba maman ya fondation Dikina. Ba lobi pound, dollar et l'euro pam. Bon, au coin de la franc congolais, chia, c'est dit laisse tomber. Yo yo soutenir kanga spirituellement, physiquement, spirituellement. Nzambe na ngai bala kopambola yo et na pesi un grand bisou na mancha ki esika zali balobi biso kaka na makolo ya Yesu. Biso kaka Yesu loko mosusu te. To lela to seka tozaka na makolo ya Yesu. Bandeko ba bolingo. Ba bonne journée na bino esika nyoso ezwami yo. Ta mwana mokili okota mayandi. Ta mwana mokili omona makambo oyo ekelekela yo. Na ye ko beta lisolo ya mama lobi mama Dikina betelanga lisolo o kioloka to kindoki o eza liboma to na yebite nini ma chérie ngana zo yebisa yo ozaleki par rapport nanga j'ai plus de 50 ans na fandi 17 ans na mobali oyo na moni de toutes les couleurs mon maman humiliation. Mobala osala kindumba azo banga tate kete nazana mwasi. Mobali azo minimiser yo, azo manquer respect même tina bana oyo boti na boyi na ngai te. Mais ala air moko ato yebi na oke mibali bazaka ben fidèle et sala moi bien soka azo sala ngo ya kobatama. Mais oyo ya ngai ti. Mama Dikina, j'ai souffert. Na 17 ans oyo motema nange ezaka susu na libala te mais ofandi kaka okoma kotala elokola zoba. Bandeko, je suis de retour. Boni bino kuna bojali, moi je suis là. Tapoter, partager, s'abonner, na kosala effort, na boire ne fiske, na avant midi, moi histoire moko, na bana kolongola banyongo. Si je vous dis na kaye nanga na carnet o na zwaka ba masolo ya bato. Ce qui na yesi bino j'ai plus de 500 histoires au rondima te. Donc voilà, je suis de retour balobi masolo ya bio awande. Ndeko mama lobi mama Dikina humiliation o mobali azo salanga. Na koma lokola zoba. Mutu nini na lelite. Mutu nini onga na lelite pona koluka bonheur ya libala nanga. Famille na nani onga na bengi te. Des fois o benga, po pesa lem sous problème ya mobali na yo, o yebisa bango problème à moi na yo. C'est là où bazo profiter de l'occasion ya ko sengo mbongo. Ah, o ko sala nini? Te na tinda kaka. Mama na ye aza mama nanga. Ndeko na ye aza ndeko nanga. Soki ba ozata na temps ko yoka nga, ba pesa mwana bango conseil. Mama Dikina, j'étais une femme humiliée. Une femme humiliée. Comme tu le dis souvent, ozalaka na potone, tu ozalaka na potote. Des fois, ezalaka mama, makambo mususu, ezangisaka kimia. Ozo tuna na sali nzambe nini. Na sali mwana mobali o nini mama. Azane loka ko reprocher ngai te. Soit on le ben politesse, Mama Dikina, oui. Parce que quand un homme te respecte pas, donc il faut rendre monnaie na ye. On ne donne que ce qu'on reçoit. Quand j'ai reçu les insultes, je n'ai pas insulté, mais quand j'ai commencé à recevoir le manque de respect, l'humiliation, mais moi aussi j'ai commencé à faire quoi? À lui rendre sa propre monnaie, parce que sinon, ça risquait même ma mort. Ozoka motema ce soir maman, il faut simba, il faut le boko na yo et simba motema. Okoma kosala ba malaise na nzela. Oka hermoneti moteme bima na nzoto. Pourquoi? Un homme a décidé de te faire souffrir. Un homme a décidé de te faire chier. Maman, tu fais un peu bien.
car na 2024 oyo na 2024 oyo kindumba salaka emati niveau bana si bakoli tant bana si bakoli naza na mwana moins de 10 ans te mama dikina mais mobali au permettre soki babeti tour na bana aocha likangu na ye na kati ya mutuka aocha likangu na ye na kati ya mutuka. Mama, il y a des femmes qui souffrent. Mutuka oyo contribuer pour na kosomba bana bafandi na sima likangu na ye afandi na kati ya nini oyo na kati ya mutuka na liboso. En tant que maman na otuni bana, comment vous avez su que non c'était la copine à papa? Mais la façon de lui toucher, hein? La façon de toucher, comment papa touchait la fille. Papa zo simba moi c'est na ba c'est tout et tout. Donc on n'est pas néyard, hein. Moi nanga libosa moi c'est mais maman je suis pas néyard, hein. Je sais voir qu'ils sont ensemble, qu'ils se sont désamourés. Maman dit qu'il n'a pas la niveau mobali. Azo kota na mutuka na bano ya boti na likango. Mokile seki, mokile bengi nga na bakombo nyonso. Mais nazo bonde la pe nzambe na lui nzambe salaka ngolu. Po likambo na yebiso eloko neni na ko salate. Merci, bonjour Nabino. To like, to partager vidéo. Alobi mama. Na mois ya janvier awa. Janvier. Mobala ye kufandi sanga. Alobi. To fanda lokola ya na leki. Feeling ezaka lisusu te. Sentiment ezaka lisusu te. Lui, il a pris sa décision de divorcer. Mama dikina. Muta sala akindumba ye. Muta tambola. Na yebinde na koloba te. Mais ekoki ete. Aye ko fandi sanga pona olobake eloko ezate ça fait un bout de temps to fanda ka lokwa yana leki donc yé alinga sala nini a divorcé donc mutu na muta sala nini a sala vie na ye azoluka ndaku soka zwinda kwa ko sala nini akokende alingaki a informenga pona yeba mama dikina yana mibali ya bandoki waza yana mibali oyo akoti na vie na okapwa faire souffrir yo mais na pesa quand même nzambe merci parce qu'il avait eu le courage ya koya koyebisanga que non alinga kabwananga malgré sala kinga pasi mais depuis abanda ko sala kindumba depuis sanda ko sala ba aventure na yemde konanga ya mwasi na natikala koyebisanga makambo yebisanga na mois de janvier te na mois de janvier maman j'étais abattue et j'ai compris que non il a eu quand même le courage konyo kolanga leki a eu quand même courage à koyebisanga que non na bonga makana zo position lokola yende fala bimanga fala na tika na ban na salinine j'ai surmonté na solo na famille na ngai na bengi mama na nga na leli mama lobi na nga se ressaisir vaut mieux kutu bokabwana ke bo vivre nde bo vivraka eloko mobala ebiso eza ya solo parce que bokoma ko vivre lokola moi yaya na leki bo vivaka lisusu lokola moi na mobali te mama diki na ofanda na mobali akosala 3 mois asimba kote 1 mois kutu eza mukie asimba kote ngape lokola na koma na ngai kopesa ndenge ba opesa ngai na kipaka lisusu nazo se concentrer na bana na ngai na lobi ke problème ezate na yebi ke mobali alobi na ngai to kabwana lokola to bala na ki na famille za coutumier na yebi si famille na ngeko luka famille na ye famille na bango balobi ba solo na mwana na bango ta ba sololi na mwana na bango lobi eloka ko sala ezate bango tende ba ko zwela décision yende abalaki mwasi yende azui décision ki to kabwana donc bino fo bo sala nini bo accepter yango mama dikina famille na nga ezongeli bango na mois ya février fin février début mars ba sololi ba isi bango kete mwana na bango apesi décision finale ke ye alingi lisusu te eza décision oyo a travaillé pendant longtemps donc tanga sololi na mwasi o azali mwana na bango azaki penda temps pour réfléchir qu'il y avait encore plus rien à faire. Il fallait basa la ni bakabwana. Maman, avec beaucoup de tristesse, j'ai compris que était mobile azako kende. Ce qui a joué ndako azako kende et par là kokende wana et comment ki penda le mso mobile maman dikina ke 3 semaines. A ke 3 semaines. Malgré tout là la chambre moko to ça reçu c'est l'autre côté. Malgré nyonso nous allait quand même l'espoir que peut-être mobile akoki kozongisa makanisi sima. Mobala koma okende 3 semaines bandeko. Akena ye, akoma na likango. Soki pa ye, kozwala msusu eloko. Kozwala msusu lamba ou bien te loko moka za nango besoin na mutuka na se
mwana ikangu na kati ya mutuka apake penza na se ya ndako ye amati mutuka na se na mwasi azwi eloko oyo aza na besoin kozwa asimi nzela akei. Maman, j'ai souffert na nyokwami, mais au fur et à mesure na comprendre pendant na bikete ata sala kindumba na ye mais oyo komi koleka lokwa déjà motalobi ko kabwana seke to kabwani penda ya solo bandeko mobala azobomba te azoyebisa baninga bakamarade baninga na ye bazobenga basi na bango bazobenga mais maman likamni toyoki maman na priska likamni toyoki mobala obike si bokabwana na lobi ah pona nini abi oui tokuta ne penda na boutique na sali zuwa abi o camarade na bino ayebisi bino te ngana tozaka lisute ayebisa bino vérité yango na bengi quand même parce que biso toza au courant te likambo nini abi ah maman ndeka boyoki maman dikina soni mais j'étais obligée ya ko faire avec. J'étais obligée de continuer à vivre parce que bakanga pe moto na makasi te. Maman nanga na mawa nanga na pasi nanga na mawa nanga na pasi nangai nzamba lalaka tie tosalaka mabe te na mokili oyo soko sali mabe okosala nini ofuta soko sali mabe okosala nini okofuta ma chérie nake kotala kozina ngai parce que non j'ai souffert na souffraki na nyokwami na avril na vacances ya Pâques na déplacé na ke Lyon kotala cousine ngai na changé quand même millier na changé quand même makanisi pour ce komona kinga maman non divorce ata ezalaki nango libala ezalaki nango de haut et le bas mais ya divorce c'était na ke Lyon kotala cousine ngai ndeka nzama bongisaka makambo na kutai na vie na biso moka quartier na kutai na vie na biso ya quartier mwasi na ye autai kokufa donc moi ça sala que crise à diabète moi ça sala ipenda crise à diabète sucre mataki makasi akoti koma malheureusement na koma wana abika kite mwasi akufaki donc akutani na vie na ye ya quartier ah ndenge nini lisolo kaka bisika bakende kosala ba course na cousine ye cousine nga kutu ayeba ki vie ya quartier te pourquoi parce que nga na cousine nga tofandaka commune moko te bango bazaki bana commune mususu biso pe bana commune mususu boyebi ka ndenge ezalaka lisolo ah vie ndenge nini kale vie okolume kitoko ezakaka biyo pe malo okolume kitoko ezakaka bande konanga vie wana donc tozolo ba vie aza à peine 60 ans donc na comité azo nager entre ba 50 à 59 na koti 60 te ndeko na biso aza na 50 plus donc azo nager entre ba 53 na 55 bandeko lisolo ah vie oyebisa bite nga nazali mokili betinga fimbu madame akufa briske donc nazawa boye nazotalaka mokili ça fait déjà une année na 3 mois yango donc madame akufa nazomeka ko revivre donc c'est la vie abi ah mon vieux d'accord pesa numéro bakaboye numéro et tout bongo yo ndeni abi ngape baboyi ngai baseki na bango bien en tout cas makambo oyo ezaka pasi soki moko akufi te moko bakoboya et donc ezaka pasi makamba bolingo bandeko ba changer ba numéro du coup vers 20h ndeko na biso moi ça eu message que ou t'es pas vient na banga quartier a commis bonjour atteint comme on appelle c'est quoi bonjour abi bo siko soki to lovani na biso soki to lingani na biso yoko divorcé ngai ko veuve soki to lingani na biso ah la fille a seki abi maman dikina na seki na monika ke ah monika mibali loko ayebi kete na mobali te faut meka seki ni normal abi kete je suis sérieux wana yeko tinda message encore 22h passé notez bien je suis trop sérieux donc eza vie moko azalaka trop sérieux maman dikina omoni ba vie oyo bazala ba ya moko calme ba ya mo balinga classe ba ya moko ya exemple na quartier bon nga pe na okai njoto koningana pourquoi po ba uti ko boyanga na tali pe situation ya vie wana ça va azana mwasi te auti ko kufela mwasi donc ça fait plus d'une année donc azape na likango te na cheke pe talaka vacances à Pâques nazwi penja temps ya ko cheke babi kete ça va oh mama dikina na tie mutu tozalaki na mois ya avril avant na zonge sika na fandaka vie wana tuninga albi po oyeba ke je suis sérieux
na sala nini. Mama Dikina na bukana te. Na yebisa penza vie na lobi solo na famille na Kinshasa. Après avoir ko solo na famille na Kinshasa, biso awa to sala penza makambo na mairie nde makambo ezalaka. Mobala yebisinga d'accord. Mama Dikina na wuti na vacances ya Pâques na bana, donc tant to komi na moment ya mai nazalaki marié, coutumièrement marié, mais na lingaki na kende nango malembe. Pourquoi? Parce que mobali na nazwaki penza ndaku na yete akomaki kaka koya le mususa ye azwi bana ake na bango azongisi komata meme komelaki passe. Komata vraiment komelaki passe komata likolo nde banda kosala ke amati azwi ba biloko na ye biloko presque nyonso ba biloko etikalaki eza ba biloko atina tina te. Na expliquaki mobali na bike papa tala likambo eza po. Mobala tuni siko position eza ndenge nini avanga na bala yo fona yeba parce que bino bozalaka basi ozaka na bolunga mobali no mais ozosalaka neti lelo soyi mobali wana azongeli yo okolimbisa yo beto kosala ndenge ni habité bolunga ezalaka lisusu te parce que j'ai beaucoup souffert à cause d'infidélité à cause ya makambo ebele. Donc je préfère encore na bandela bolingo na moto mosusu na tala likambo ngo ndenge nini kopesa ke na zongi sika na yebi comportement ya mobali ndenge ezalaka. Bandeko na mois de mai papa na biso apesi mbonga libala donc basali kaka donc boyebi kaka entre les deux familles biloko epesami moi ba photo et tout fallait que baya kosala civil na poto. Bandeko mama azeli vacances ya bana. Azeli vacances ya bana na mois de juillet. Ayebi sepe bana na yekete ngai nazokende kosala mariage civil na nani na mobali mosusu. La sœur azana bana misato. Atikaki oya suka ya mobali epa ya papa na bango asengi mobali pa ndimaki amemi ba o mibale ya basi. Bakei ti na ville o tonton na bisa kende ko abande ko fanda babala ni kuna bande ko ngai. Likambo isike matinzete aw. Après avoir kobala na boyebi ka stati ya WhatsApp. Mama na biso atia photo ya stati ya WhatsApp na roba pembe na mobali. Yaya, quand on dit ancien boga, boyebi ancien boga soka tie suki atie yombo, bakatie suki, veste ya noir. Na chemise à pembe bandeko nanga na bouquet ya munene fleur likolo ya poche. Tanti na biso pe alati robe ya pembe. Robe ya pembe ya voile te mais bozo comprendre ba robe ba sa la kango mariage civil na chapeau ya munene neti mama olangi ya amamiki nini amamiki na statut. Bandeko babolingo wana ezalaki 2 jours après fête. A chaki statut wana lundi. A vivre vie de noces, na vivre vie de noces. Mobala zako benga, mobala zako benga. Atiki ba audio ya mafinga, ya ko dénigrer, ya makambo nyonso tout. Moi c'est akipeti. Basili sipe, l'homme il était tellement patient, ba solo li. Ba poni déjà qui était ba koya ko fanda na ville mobali. Donc moi si fallait ka sala nini azongi sandako. Azongisa ndako po alobi mama na boyaki nanga o fandisa mutu banda kofuta na boyaki nanga ba midi ya 14. Na ngaki na zongisa ndako na bakolo nango. Tango na zongi na bana mibale mobali amataka te amati. Mais mama Dikina mibali ba bandoki. Fo mona papa bana nanga. Fo mona papa bana nanga bana ba bengi police. Asimba ngaka na nzoto. Naza mwasi mabe. Donc, pendant tout ce temps, nazalaki nanga na mobali. Pendant tout ce temps, nazalaki nanga infidèle. Ndumba ya mwasi. Mama finganga na miso ya bana. Nabi me, oh, papa, yo mutu oboyinga na mois de janvier. Yo kuta tanke no mari, ozalaki déjà na bamakango kili. Okoma koya na mwasi tina se immeuble o macho zui. Likamba ko bombe zalakati. Ozwa photo ya mwasi wana otia na statut na yo. Ba déclaration d'amour na Facebook pour me faire blesser, pour m'humilier. Nandima nanga. Je fais avec. Siko eloko nini ya sikeza wana po moningai na s'engager bandeko. Mobali abeta kaka mwasi mbila ya aketisa mobali. Mama Dikina.
mobali atindi famille na ye eya kofandisa famille na ngai na Kinshasa bafanda basolola yoka bango de toutes les façons oza mwasi tobalaki nanani nanana papa na biso alobi eza problème te aza mwasi tobalaki towuti koyamba mbongo na ye ya libala ça fait même pas longtemps tozoluka ndenge nini toya kozongisa ni fiske symbole parce que bana bana kati ni fiske symbole tosala nini tozongisa parce que ekolo oyo eza baloba bandeko na ngai eke ezongi mafinga eke ezongi likambo ya monene o mama na biso alinga memela ngambo papa ya bana na ye bandeko asali penda crise ya AVC asali crise ya AVC bamemi mobali na hôpital basoigné ye pendant 10 jours Dieu merci etiki ye na basekele presque pas tension emati na monoko na je ne peux pas lui faire ça nasali nini bandeko boyebisa ngai mabe nini nga nasali nga nde baboyi soki bakamara na nga bakutani na ye na likangu na ye basala zolobi te ayebisa bino vérité tozaka lisusu te boyebisa ngai mabe nini nga nasali bandeko j'ai souffert pendant tous les 17 ans nazala mwasi ya soni mwasi oyo natambolaka tete oyo tete po mobali asambwisaka oyo na bamakangu ya kilikili boyebisa nga bandeko pendant tout ce temps mobali alingaka ngai kaka malgré bandeko nyokola nga kohumilie ngai azalaka na bolingo na motema na ye obente eza kindoki mama chose grave lokola adresse ya mobali eza kaka na ndako esika tofandaka aza oblige ya kozonga wana ngai na biso nalobi papa ngai nazozongisa ndako maintenant c'est à toi de choisir ce que olingo tikala na ndako ou bien te osala lolenge nini po ngai nazozongisa ndako naza mwasi ya mutu naza ko rejoindre mobali na ngai lokola bana bakangi vacances boye tozosala nini tozodéménager tango va classe ezozonga bana babanda école na bango na ville ya sika mobali alobi etumba etumba olingo sala nga na koma CDF ozongisa ndako nga na kofanda wapi boye bandeko fami na ye kuna babosani pasi nyonso nga na mona babosani ke ngai bauti kobala ngai pa mobali mosusu bakomi koluka tobongisa kaka mobali akomi koluka tosala nini tobongisa soki ata amanda futa mama bandeko basi bandeko mibali boyebisa nga okindoki oyo koloka to nini. Comment se fait-il yo lingaka mwasi na yo olingaka mama bana na yo mozo nyokola ye na niveau oyo nga na komaki mama dikina kolela bandeko. J'ai compris que tellement mobali azali gigolo ba ambiance aokokane kofuta ndako te na boyi na nga na bebisa kombo na nga na zongisi ndako malgré na zongisi ndako mais naza kofuta ti ndako wana par rapport ya contrat nde muta koyeba na kozwa kolo na nga kosala oya lingi lelo tozoloba mama dikina mobali fo aluka ndako ou bien te ake kokota libala esika kende kokota donc yende nga komi wana mama ndenga beti AVC wana donc esika zo kende libala wana loko alingi kobima na bano ya miki ya ba 30 plus des années akanga motema po aza mutu ya kosala attention deuxième AVC là monsieur kotika ye na basekela makasi ngai nazwi décision nakangi bisaka naza na libala na nga sika mama nazo vivre ata na temps moki oyo natikali nango naseka bandeko po kaka permettre ngai te natiela bino ba audio ya papa ya bana na ye oyo ka mutu il n'arrive plus à trouver les mots quand il quitte tellement donc lui il accuse la femme d'être infidèle mobali wana obandai kobimane tango tozalaki ensemble mais mabe eza wapi papa parce que yo moko mokonzi ya infidèle soki pe mwasi azalaki kobima donc ezalaki ka couple ya infidèle bandeko na ngai ya solo oyo nyonso tosalaka mabe tofutaka mama na biso nzamba futi ye asekisi ye akokutana na veuve
akokutana te na mobali divorcé mama bana banda koswanisa ntango midi pokwa bazwi eke ezongi te ake mpenza na ndako ya mobali esika mwasi wana banda ekofanda abi mama nayambi mpe bana ya mobali nde bango mpe bayambi nga tofandi union unité bomoko tala kaka mobali oyo mwasi akufi briske ayebi c'est quoi valeur ya kozala na mwasi elobi nango ye moko alobi mabe berere oyo nga nasalaki na mwasi na nga nakosala yango lisusu te parce que j'ai compris que vie oyo eza nango kaka loko asinge kokata na tout moment. Mama Dikina, tu peux t'imaginer mon bonheur. Tu peux t'imaginer mon bonheur. Papa ya bana tension ekezongi famille na ye kuna na bloqué bango nyonso na esi bango bana kati soki problème ezali baleka na famille na ngai boyebisa ngai nasali mabe to malamu bandeko tanti na tuni ba champion asali mabe to malamu muta lukaki divorce mobali muta banda kindumba mobali siko ye ifala zalaka marque déposé na ye asali kindumba soki baboyi ye azongi ndenge ezalaki comme d'habitude non nzambe ndakotaki kati na motema na ye alibere ngai lokola liberaki ngai nzambe atalaki conduite na nga apesi ngai mobali oyo azo respecte nga apesi ngai esika na koki kotia motu mpe kolala na kimia mama kolela te eza makambo yaka papa kolela te papa na nga ya makambo yaka soki olobi nde bokomi koakize ye ke atambolaki na ndako ya libala eza problème te même mobali infidélité nzamba permettre infidélité à mobali te donc bino na bino bozalaki ben fidèle aussi assumer yango pasi oza koyoka na kokanisa ke mwasi abande ko tromper yo depuis bozalaki ensemble pasi wana mwasi ayoka bambola na bambola donc prenez soin de l'autre lobeza ya nzambe bande ko babolingo ikamba ko lobeza te mama pona nga boka kozwa bofanda osali mabete obale sa divorcaki akomaki déjà na engagement na ye bofanda nzamba sala bino ngoli bobotata bana maison bana ménopause ça c'est plus que du pétrin lisolo et ça linga tellement bien habité na ya obetela ba champion bonne chance mama nanga fanda otika te bana kobebisa libala na yo bloqué ka ndengo bloqué asala ba crise ya angoisse na ye ba crise d'amour le reste c'est du n'importe quoi c'est du pétrin bye bye.